Naza maman 3 bana mena préféré na sala oyo et ko boutir à venir nanga pona lobi. Ye penande ko dimne ko bota penza oyo bana bazo bota ka tongo midi. Na senga ba ninga mususu baza a te basala tuba ya awa. Just wonderful, amis internautes, nous sommes là au centre des formations professionnelles SPFAC, comme il est mentionné, Espoir pour l'enfant et la famille congolaise en sigle SPFAC, situé sur Colonel EBA numéro 159 dans la commune de Kimbontseke qui dirige Mama Sylvie Kabea, Mama Sociale. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du centre. J'espère que Binomoko, comment est-ce que Mama Sylvie Kabea Salaki te les réalités, comment est-ce que construction Bandai Salama. Et comme on dit, chaque chose est un commencement, est à fin. Nous sommes aujourd'hui les jours de l'inauguration en Obiso presse congolaise, dans le cadre de Panzanteke. Yako panza indusa tobito otika Mama Sylvie toye to laksabino image parce que Mama Sylvie lobakape à Kokisaka. Là déjà je tiens à remercier oyanga nyonso. Là je commence par celui que j'appelle les full boss, l'homme à double brassard. Mon boss il s'appelle Maître John de Switzerland Motema. Il y a son Altesse royale Mama Misha Mama na Kenzo Star Mboka nanga Congo. Aussi je dédie ces moments à celui que j'appelle Papa Didier Kassongo, merci beaucoup. Et aussi là, je vois Eldu Jengombo, le manager international, Zizi Ngombo, le général-major. Et là, j'ai fait encore clin d'œil à celui que j'appelle Kulutu Magela. Kulutu Magela, Masolango SPFAC, Yango Yonde, lelo inauguration. Kulutu Magela, Yoebika Sylvie Kabea. Alobi, ma yele na evandi wane paya na Kulutu Magela na Katia Paris. Et aussi, je vois encore Adrisha Motomètre, Bebazi Bebaya Adrien, Balobi Makambwa ko soutenir Ndangoyo. Moi Tonga, moi quelque chose est soutenir. Est vrai Oyo. Et aussi l'homme de Dieu, l'homme de la parole, il s'appelle Guy Mata, le prophète Guy Mata Siloé, le révélateur. Alors, monton en Kolo, monton en Zambé. Là, à tout seigneur, à tout honneur, je tiens aussi à remercier mon vieux, celui que j'appelle mon papa, Commanda Bouchiri na Lausanne, kuna na Suisse, Motema ya Maman Monique, la fille de papa, de fait papa Mbati Balobi, SMP, il m'en a toujours de l'avant. Et aussi le président Edo Mandaka ya Mutuel Bondeko na Lausanne et le secrétaire Mateta Kanda Mutuel Bondeko, toujours de l'avant. Quant à moi, je vous dis, restez branchés et suivez, retrouvons-nous juste après. Mon pays,
Merci beaucoup, vos acclamations s'il vous plaît. Vikabea par rapport à l'air. Just wonderful. On est ensemble. On est. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Encore une fois de plus, je vais vous demander. Nombreux enseignants, le temps pour nous, tout en amour et circonstances. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour. L'association Espoir pour l'enfant et la famille congolaise ESPEFAC ainsi. Nous avons un réel plaisir de vous avoir très nombreuses au sein de notre siège social et administratif situé sur 159 rue Colonel Ebea dans la commune de Kimbanteke. C'est depuis l'an 2011, le 6 au mois de juillet, que cette grande dame, au nom de Sylvie Kabea, dit maman sociale, une femme de cœur dévouée, passionnée pour servir les autres. C'est alors qu'elle s'est dit de créer cette association ESPEFAC dans les soucis de promouvoir, d'encadrer, former, orienter, éduquer, aider, soutenir, redonner l'espoir aux familles congolaises et surtout redorer encore les blasons de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo, comme on dit-on, RDC et Lokwamakazi. Je demande à Maman Sylvie de bien vouloir s'élever sous vos actes. C'est elle, Maman Sylvie Kabea. Veuillez vous asseoir. En effet, s'il vous plaît, en effet, l'association Espoir pour l'enfant et la famille congolaise, un centre de formation pour mesdemoiselles et messieurs, chers distingués, invités à vos titres et qualités différentes, l'ESPEFAC Congo Asbel vous remercie d'avoir rehaussé de votre présence et surtout que la porte est grandement ouverte à tous ceux qui veulent bien soutenir cette vision ou nous accompagner à toutes nos actions comme partenaires, donateurs, sponsors ou soit devenir membre. Contactez-nous sur Facebook, ESPEFAC Congo, soit email espefaccongo@hotmail.com. Sur WhatsApp, c'est plus 243 90 42 20 847. Pour l'Occident, plus 33 61 41 16 554 et aussi plus 33 62 92 26 239. Sur YouTube pour visiter nos vidéos, s'abonner massivement, ESPEFAC TV. J'ai dit et je vous remercie. Vos applaudissements, c'est nécessaire. Vos applaudissements qui va passer. Et puis, on soit dit à un membre. On soit dit à un membre ESPEFAC. Apusanaka les caliboso comme ça, apprenante. Vous remarquez la présence de tous les encadrés ESPEFAC qui sont là. Kamba, ESPEFAC, je ne sais pas, Maman Sylvie, moi, Maloba, à quoi on s'adresser par rapport aux circonstances. Bonjour, comment? Moi, je demande pardon pour tout à l'heure parce qu'on est là. Quand vous avez un retard par rapport à R, par rapport à R, on est dans le bac qui tombe à 13 heures. Il y a Maman Sylvie Kabea, mais calendrier na ye kozagi problème na tombo. Et puis na tombo na ye na sengi na bino bobote na ye maboko makasi. Pona okame a vie. Akosala eloko oyo ezosunga batu.
Est-ce que Batoumion se rejoint dans mon aïe na poto? Est-ce que vous avez ça la pose celle sabato? Batoumion se bazalagana motema wana te. Mais ce que de mon mutu asali elo pandengwana balobaganini merci. Yangwana na sengi na bino msusu bopesa ye merci pour na elo koyo asali na kati ya commune na biso. Alors madame, une fois de plus merci au nom de toute la population de Kimbanseke parce que vous participez d'une manière ou d'une autre au développement de cette commune par la réinsertion des jeunes filles, des jeunes pousses là qui vont apprendre le métier ici. Tout à l'heure, nous venons justement d'un forum qui a eu lieu dans la salle ici, commune. Il était question justement de l'entrepreneuriat des jeunes. Comment donner de l'emploi. Je vois déjà vous avez donné de l'emploi à quelques jeunes ici et d'autres qui vont être formés aussi vont avoir de l'emploi parce qu'ils vont contribuer d'une manière ou d'une autre dans les revenus de leur famille. Donc vous avez contribué justement à l'entrepreneuriat des jeunes de Kimbanseke. Une fois de plus, félicitations. Le bourgmestre sera promu. Les représentants du bourgmestre de la commune de Kimbanseke, Madame Sylvie et Monsieur Kabea, je vous remercie de m'avoir associé à cette ouverture du centre. Bandeolanga basimbote, bamama mbote, makasi ndekolanga Sylvie Kabea, eza po biso tozo sala na ba ONG, d'accord? Ngana zota la mingi ba droit, accès à la justice et puis la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive. Nayoki mama tango basali sketch ya balaxi biso ndegomasi azobo yemoko alobi abotaka tongo midi pourquoi, n'est-ce pas? Soko zobota tongo midi pourquoi? Est-ce que vous avez na taille ya koya na bakour na yo na spectacle? Zéla. Il y aura à parler. Bon. Au nom du bourgmestre, je procède à la coupure symbolique qui va inaugurer ce centre de formation que nous pouvons. J'appelle tout le monde à s'approprier, à pérenniser, à bien garder ce budget ici qui va servir nos enfants, nos petits-enfants, pour que ce soit pour toujours. Une fois de plus, merci. Que ça puisse aller en avant pour que nos enfants puissent se pérenniser et vivre en paix dans cette ici. Une fois de plus, félicitations. Merci beaucoup encore une fois de plus.
nyonso wana mpona suki oyo nyonso eza ya suki toza mpe na baappareil osalela osala machine ya manikir oyo olingela basuki biloko eza momingi baséchoir mpona koseche nango baplate ya kolakisela bana mosala ya métise wana eza po tozwaka midele Bonne chance, boye qu'on a bien. Merci papa. Vous allez ma casse votre formation bien. Et mon bon maman. Merci beaucoup amis internautes, nous poursuivons avec les interviews. J'espère que vous le savez bien que c'est l'inauguration de ce centre de formation et professionnel SPFAC Congo. Nous sommes là avec Papa Didier Kassongo. Il vient fraîchement de l'Europe pour nakaka ya événement oyo. Papa Didier Mbote. Mbote papa. Bonne santé. Kitoko. Tomoni olati polo ya SPFAC, lelo inauguration ba impression na wezani par rapport à makambo moni. Bon, moni mboka eza biso banso, toza ba congolais. Toye ko sungara ka ndenge to sungara bande ko na biso ba congolais. Moni soki na moni ndeko na ngaza na passe na olingati mundele moni mundele asunga ka ndeko na ye alinga ndeko na za na passe ti. Metango biso ba congolais to lingati sikoyo. So mon de kona na pasi o tika ndeko na pasi ok c'est pas ça biso to nimboka na biso to sunga bande ko na biso bazala bien pour na lobby ba s'en sortir bien peut-être après biso moto ko songa pe na Congo pour na kofanda bela na Congo. Merci beaucoup, on était là avec bonjour papa. Bonjour. Nous avons vu votre présence en train de représenter monsieur le maire de la commune de Kimbantseke et vos impressions par rapport à cette inauguration de l'SPFAC Congo. Oui, c'est un motif de fierté, de joie. Je suis vraiment très ému, très content. Le bourgmestre lui-même devrait être sur place ici pour encourager cette dame qui a fait vraiment une action vraiment qui sera appréciable, qui va pousser les jeunes filles à venir, d'être encadrées, de laisser de la louveterie comme on le fait toujours. Une fois de plus, je la félicite sérieusement pour cette action-là. L'impression est vraiment très bonne. Merci beaucoup. On était là avec le représentant de monsieur le maire. Nous poursuivons avec les interviews. Là, je demande à mon réalisateur de Nina d'aller de l'autre côté. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons avec les interviews. Je suis là avec l'artiste. Elle s'appelle Christelle Mboma, que vous venez de découvrir très par rapport à ce spectacle. Christelle Mboma Mbote. Mbote papa junior. Bonne santé. Kitoko na ngolo nzambe. Ba impression ezani parce que to moni opena groupe no bosali spectacle ba impression na par rapport à événement o ezani. Bon, au moni événement to ya un an et liboso to komi en tant que maman Sylvie Kabia Solarano bien. Ya au moni benga kinga bi Christelle ya kana bana. To rappelle na kati ya membre association o. Ya moto ye to ça la rayo ye bizarre. Conseil nini opesa bande kono ba artiste bazolando de monde entier. Conseil ezaka ke to soutenir Sylvie Kabia. De soutenir et pour tinda ba œuvre pour na bana oyo ba machine batonga et ça peut bien conseil dans yango wana. Merci papa. Étant coordonnateur SPFAC ba impression par rapport à inauguration topé à centre ezanine. En tout cas ba impression nga eza ba impression à Esengo. Nous avons vraiment na Esengo pour na initiative oyo eza pour na kosunga eza biso to sunga te mais bino nyonso boza tout na biso tosangani pona kosunga bandeko na biso bazanga ba moyen bazangi ba boti ba baza na incapacité ya kotanga nyonso tosangisi maboko vraiment pona kosunga bango et ça lesengo parce que to constituer déjà famille mobimba biso nyonso ensemble. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec les interviews. Là, vous avez remarqué la présence aussi de Madame Annie de l'association Afia Mama. Madame Annie, salut. Bonjour. Quelles sont tes impressions par rapport à la dite événement, l'inauguration de l'SPFAC?
Je suis très contente et je suis venue encourager Madame Sylvie parce que je pense que dans nos interventions dans la communauté, nous devons nous compléter. Et je suis tellement contente parce que nous parlons de l'entrepreneuriat des jeunes et là, elle vient de créer un espace qui va nous permettre aussi d'orienter les jeunes que nous encadrons dans le sens de leurs droits, dans le sens de la santé sexuelle et reproductive. Maintenant, il y a un centre. Maintenant, je vais inviter d'autres partenaires financiers comme techniques à venir appuyer Madame Sylvie Kabea dans cette vision noble qu'elle a commencé pour aussi tirer nos jeunes de l'oisivité vers l'autonomisation et l'indépendance financière. Merci beaucoup. On était là avec Madame Annie Mbote Maman. Mbote papa. Tomonio awa na inauguration ya SPFAC impression na ezanini. En tout cas, tu sepeli vraiment makasi. Donc bapesi biso privilège pena to sala o esengeli moi sa sala. Nga vana esala na za mama 3 bana mena préféré na sala oyo et ko boutir à venir na nga pona lobby. Merci beaucoup. Tozoko baka na ba interview Mbote Mama. Mbote papa. Tomonio awa na inauguration ya SPFAC olobi nini pona makambo yo ki apomoni. En tout cas papa na sepeli makasi, en tout cas na sepeli na tonda mina esengo. Po penza en tout cas mama yoko bikisa biso penza donc na sepeli ya ebele nazoko akuti ko loba te po esengo etondinga makasi. Merci beaucoup Mama Mbote. Mama Mbote. Mbote papa. Olobi nini pona makambo moni apo yoki. Na sepeli na makasi na eloko o mama Sylvia uti ko sala biso parce que aye penande ko dimne ko bota penza o bana bazo bota ka tongo midi pokwa ya ye ko dimne bango penana kimbantseke parce que moi na rozalaka na temps ya ko tia pena mutu na ye na atelier sika o ya ye ko la musala na ye. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec les interviews. Nous sommes là toujours avec mon réalisateur Doudou Ninginina. Merci beaucoup amis internautes. Nous sommes là avec Maman Pamela. Elle fait partie du comité de l'SPFAC Congo. Mbote Maman Pamela. Mbote papa. Étant comité SPFAC, impression par rapport à l'inauguration des années. Dans un essai mingi, na événement où utiko le kalelo, yo yebi masolo nyonso ya eloko yo banda pelelo. Na sepeli mingi, na sepeli makasi. Moi maloba na ba partenaire. Bon. Tes impressions par rapport à l'inauguration SPFAC Zanini? Bon, je manque de mots à dire parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ceci. Du fait que notre maman Sylvie Kabea a eu l'initiation d'ouvrir une ONG pour aider les familles pauvres afin de pouvoir obtenir une matière de plus en eux. C'est vraiment une idée à suivre. C'est une initiative également à acquérir et à donner également à tout le monde. Un mot par rapport aux partenaires, sponsors, membres. Je remercie tout le staff, que ce soit les maîtresses, les promoteurs, les cordons, les trésorières, les donneurs comme moi et mon mari. Donc je peux dire merci à tout le staff de l'SPFAC. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec les interviews de Doudou Ninginina. Allons-y de l'autre côté. Amis internautes, tozoko bakana ba interview na biso tomoni madame azosala démonstration ya soukia na inauguration SPFAC. Mbote madame. Mbote papa. Kombo nani? Madame Irène. Madame Irène, impression ezani par rapport à l'inauguration. Bon, naza esengo makasi vraiment, naza pe na esengo ya komona musala o ma Sylvia sali kati na commune biso kimbantseke ya kosunga bana o bazaki otelengana bazanga keloko kosala na vie mais aider bango po bango nyonso bazo mayele po lobi to za o bazaki utile na société bakoma utile na société. Oh, ça m'appelle na ba o bazolando na monde entier ba o bana posa ba ya ozwa formation to pe ba benga batinda bandeko na bango ba ya olobani. Na obi tozo yamba batu nyonso na coupe couture pe na esthétique tozo yamba bango nyonso toza na avenue Colonel Bea numéro 159 na commune Kimbantseke quartier Bamboma toza wana to ba yamba batu nyonso akoya toza na pona koyamba ye. Mbote mama. Mbote papa. Tomoni ba osala yo suki awa ezamba no liboso ya to yebi déjà madame. Bon madame on a yebi aza déjà spécialiste na replanter ya on mona landé tina centre.
pour aza madame oya makasi penza yeba na uti mais balobi ki aza na centre fonga mi la connaît be à 150 na ndimi ko lane pona tiki ba madame ya mike mais na liko lane na centre o seke na bi makasi na ye papa na lobana nini ba bazolanda yo ba bazolanda message nyolo bon na sepeli mingi na o ma Sylvia sali e pesinga sengo makasi na kata mutema na sepeli ebele na kimbateke na biso ba jeune fille bazo telenga na ebele mais na kotala madame asali en tout cas bazu valeur non ba salité mais na monde déjà que bazu déjà valeur yango na sepeli makasi na likambango. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons toujours avec les interviews. J'espère que comment a commenté est-ce que tu as qui na salle esthétique. Maintenant là, nous sommes dans la salle ya coupé couture. Tomoni madame avandi liboso machine mbote madame. Mbote papa. Kombonani. Nadej Moza. Nadej Mboma, le inauguration ya SPFAC centre de formation ya coupé couture ba impression na yo topé malobani nous anango par rapport ya mokona lelo. Mokona lelo na za esengo makasi parce que mama Sylvia uti musika a raisonner biso na kimbanteke asa la centre o eza ko encadrer ba fille mère dans naza o sepela makasi. Est-ce que vous avez la mesure réellement ya ko former bana bien? Nous avons mesure wana. Formation ça pour combien de mois? Pour 6 mois. Si ko lancer message moko na ba parents baza peut-être na libanda mboka topé aba na posa batinda bana bango message. Pour na ba parents baza libanda o baza na bande ko na bango ba ko tinda topé ba o baza ba batinda bana moi message. Bon non lobaki ba banga te batinda bana ba baza bien formé. Donc ba numéro ezali ba benga so ba bengi ba ko orienter bango comment c'est possible ezaki ba ya awa dans centre SPFAC. Merci beaucoup amis internautes tozoko bakaka na ba interview na biso mbote mbote kombo nani Hermeline oyo sani nya nego yoko la couper couture oyeko la couper couture est-ce que vous avez volonté vraiment ya koyekola naza volonté au salango okoloba nini na bandeko mususu balingana ba makambo otanga te pona ngai na golo bakaka bato balinga kotanga eza faute na bango te eza pe faute ba parents te eza nde bozui o ba parents baza na ngote yango lizo sala ke bana batanga te bakata ba classe mais na osenga na baninga mususu baza a te basala tout ba ya awa po eza ya ofele merci beaucoup on était là avec Line ya ba apprenant mbote bonjour kombo nani Fabi oye kosani nya yeko la couture couture oloba nini siko na bandeko nyonso balinga kotanga to koloba nini na la maka ke ba yo ko lande biso to ye ba biso pe ba makoke ezaki te mais to self volonté nde pe to ye donc ba ba yaka eza ya mbongo to eza ya ofele gratuite eza ofele yo vérifier vos moni que eza ofele nde to yo qui me peut-être to ebité. Merci beaucoup, on était là avec les apprenantes. Je demande à Doudou, allons-y de l'autre côté. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons avec les interviews. Je suis là avec les commandants JC. Les commandants JC, Boebi qui est Kangima selon l'aéroport. Tout le monde est présent dans une inauguration à SPFAC. Tu as évité quelles sont les relations à SPFAC. Mbote commandant. Bonjour, bonjour, papa. Commandant, tout le monde a une inauguration à SPFAC. Tu as évité aux invités ou bien relation ni nous en SPFAC? Non, on a vraiment invité, mais depuis qu'il y a banda initiative Oyo, puisque pure petite sœur, na mona qu'ils a initiative moko ya encourager. Je ne suis pas invité ici, mais nazala depuis Racine et Lokoyo pour nous encourager idée azala nango. Elle m'a pas appelé pour na makanisio azwaki ya bana na biso bazotanga te bavandi va na bandaku ba fille mère. Alors initiative à bongo moi otika moi c'est bongo ezate photo apporter moi Pierre mon édifice wana pona ndako ngo etongama c'est-à-dire bana baya ebele baye kola ko tonga baye kola comment ko zala devant ba parents na bango baye ba moi misala maboko pour que na mibali nyonso pona ko éviter ba phénomène kuluna to komi na ona mboka. Donc à partir ya ba initiative ya boye so baza mibale misatu mine. Je crois que va aider makanisi ya mboka ba konza mboka ba kanisa pona misali zala. Donc faut ko encourager na ba fille ya boye yango na moni présence nga a poto ya ko porter moi main forte
aidez-moi bakuluna esila bafille mère balongwa bandako batika kindumba voilà pour na chose pareil quoi. Mais ya zolo bakaza besoin ba partenaire ba sponsor yo koloba nini tom suna nzela na ope bakomona ba bazana ba poto na ba mikili mususu lokola papa jisa koti makambo yango c'est que to soutenir yo koloba nini. Ouais ba partenaire basé belé mais omoni ba partenaire belé ba koma moi maele po bato aboye bazaki belé mais ya makanisa boyete ya kokosa o naza na ONG azolianeka bambongo akena gouvernement zumbongo ale alors ba partenaire pour na maman Sylvie baza ebele j'ai pris contact avec ba partenaire économique baza bambongo misola solo o ya lukuta te donc baza ba Canada États-Unis na Paris partout au monde naza na ba en contact donc des 2 mois prochains bazala déjà awa baya ko découvrir siège bayana ba don na ba machine ba ordinateur bazoya donc ba partenaire basé belé. Merci beaucoup Papa JC. Merci beaucoup amis internautes tozoko bakana ba interview toza awana conseiller SPFAC c'est aussi un homme de Dieu mbote moto na nzambe mbote na bio mais to moni okotima solo ya ba asbe ya ba association eza nini otiki liloba nzambe en fait totiki liloba nzambe te so totali bien ezali évangélisation holistique, c'est-à-dire otei mutilo bananzambe kotsuka kana kote ya yete il faut ko aider pe ko lakisa musala. Voilà nde omoni biso to mipesipe na ngambo. Moi message na ba pasteur pe na ba église batinda bandimi na bango. Vraiment na kosenga na batu na nzambe nyoso baza kolanda omoni Yesu tango azaki kote ya batu na suka abane koyebisa bayekoli na ye bopesa bino moko bango biloko ya kolia, c'est-à-dire kosuka kapeka na kopesa eloko ya kolia te mais soko lakisi déjà musala ekozesu malamu koleka na bandimi na biso oyo bazofanda bazosala eloko moko te to orienter bango vers métier tango bakoya bakoyekola oyo na ngambu na ye atongi azui mwa 10 francs akopesa dîme akopesa offrande au soutenir œuvre de Dieu et ozesu malamu makasi. Or mingi ekomaka charge ya bato na nzambe après qu'il tomoni batondeli yo ngai boye transport o mwana azobela mais soki déjà orienté bango na musala et ozala bien et c'est pas ki yango yo botinda bana baya koyekola. Merci beaucoup. Amis internautes, nous poursuivons avec les interviews. J'espère que vous avez vu pas mal de gens qui ont défilé à travers Micro Nabiso. Et maintenant, nous sommes là avec celle que j'appelle la maman sociale. Une femme douée, une femme passionnée, une femme de talent, une femme de cœur, une femme de tout yende makambo. Elle s'appelle Sylvie Kabea. Kabea wetu, mbote Kabea wetu. Yamnele junior. Nanga eloko te na leli. Bish. Bimba mo papa. Makandaji. Atoke kuna te mababe ko ba tribaliser za makamba mboka mutu nyose ko nyose dona posa ko sunga bango nyose. J'espère que bomoni Rafine tumbo moni kakatani donc azane débutant. Ko sa bote quoi. Wala ngote ba suba bomoni aza muta kuna karate bana Congo nyose. Dona posa na bango ko sunga bango yango problème na ko lo bebelete na suki wana na quoi to salam. Nalobini ni Sylvie Kabea qui est derrière toi ko sa makambo. Papa Didier Kasongo surtout na nzambe ya sala kake apem sabiso apem so makasa ko uta ko ya ko luka tout ça voilà. Oh ezaka boyo mono salibo na sima nango olingo postile. Aya na postile tini. Ngona politique na aero. Ero mwaete ezaka bandeko na ngomoni ko to kenda mutu nyosa leka kuna soki basunga tata na ebele tata ya muke. Comprendre na sens wana que tozalaka kuna tozala pe na mwa makoki ngana koza na lipa yo zangi mais siko senga na bika mkono comme na monga bele na ya na okokate déjà so na sunya ta na lipa lelo e ko sala kenza lelongwa tout simplement eza kututé ke yo boye to tout simplement voilà. Mais ba association ba ONGD et vivre na ba contribution toi tu fais toutes choses gratuites na habité ba moyen ngoyo wapi. Bon, omoni so na lobby ke na loba tamso ba moyen tamso esa le belé omoni soutien ga neto loba toza na posa nango surtout parce que ngamo na okokaka te soki etaka ngamo na olemba yango moto osala ba soirée na lobby pona 14 juillet soki batu ba ye na soirée wana ba koti ya kolia ofele ko mela ba busi 15 €. Mbongo yeso kangisi to tindi si moi ba madame de ba futami et que bana biso ba continuer ko sala lokwa pe lupango za yanga moko muta ko ya ko benga na bango zate soki ke o bono locataire o ba te
tozali na bamakamwa tomoni ke yosa pe ke deti to lembo comprendre ka mukila mo ba commande tika ka te mbongo adenga c'est comme boy batu ba longo apona ko pesa ba mbongo chaque mois ba tinda to tika na biso to tika ndako na biso comme ça ba na biso muto zo initiative ba to sunga bango ba vanda na batanga na ofele voilà c'est ça betana l'histoire le 14 juillet et ozana ndeni pe kozala wapi pe ba invité d'honneur ezabana makambu nini esala makuna 14 juillet ça juste gala de solidarité pour nous permettre biso to meka ko kanisa ba fond pour na to ya ko sunga bandeko pour monde ezala bana posa ba machine belé ba produit belé ba sana posa pe ba madame ba futa tout le monde pour na eza totondi bo so idema ba futa mate ba kena bango bana batu batelengani ngam na bimesco moni ba moi so na ya ko sa ba tapage ne bo mo biloko na lingate c'est tout ngam mutu nazali mutu quoi il faut na zora moi précaution na ba ke non so na osala bo eza bo mabe yate yango wana tongo no makamyo so ba mbongo ko senga kaka il faut na za nango so ki na sa soirée mbongo ekoti après to tinza to yebi cordon za ba mela mokuta za eza trésorier na biso na kin so to ya ta la moi bo futa bango boy so ki tika bo garder pour na boy junior peut aza wana des fois parce que faut trop na communication makamyo so communication mutazo tala junior sala boy musala mutuma ko kokate so bo za mitano moto ba boke liboso quoi po so tika yo mo kangama o sauter o lemba moni si ko faut za bela bato ya bien ba opeso makasa ko matisa za bato ba tinza to koya. C'est ça le problème. Donc, tous on ça vraiment le 14 juillet, na Genevilliers, na Wiri Galeni, Totonda, Tozala, Toya to soutenir surtout Moussala Bande, on a bien bon moko. Pourquoi le bala munoro, c'est pas. On a pesé à Ophélie. Ophélie Rolia, comme la garande, mouta comme la nette, singa meli, jina fouti. Tout simplement, mais Rolia, lia no blanc, droit d'entrée. 15 €. Les belé te na poto. Te mouké ma case, ba trouba salaire ba 40 €, ba 50, ba 60. Ba mo ba poto ba yebi. On comprend bien peut-être pour moi on belé mais kuna kutu ba ngo ba salaire ba 60 €, 50 €. Mais ngada on salaire on a 15 €, ba ngo ba solitaire te yo faut me faut soutenir parce que c'est moins cher. Pour salle déjà cher. Aujourd'hui ba DJ cher, aujourd'hui traiteur cher. On mona pe comme pe ofele ça net ngamo na bisimbo. Donc ils a place à lever. Ezana mutu moko na sola na azana Suisse, ma bien ozanga te na soirée, il s'appelle mon boss, mon full boss, il s'appelle John de Switzerland, motema ya mama Misha. Moi lilo. Surtout mingi na mama Misha poto aba maman, ceux qui maman ça na sima papa mara magendeke liboso. Donc mingi merci belé maman Misha. En tout cas ceux na remona bino boza vraiment ba invité donner na place na bino na kombo na bino boza ba côte sino escorter tina place. Respect déjà na CP de toza dia na ba membre donner à bien. Merci V. Merci beaucoup amis internautes, j'espère que nous sommes bel et bien arrivés à la fin de cet très bel moment d'actualité. On était là à l'inauguration de l'ESPEFAC. Laissez-moi vous dire que grand merci à tous mes vrais, à tous ceux qui me soutiennent. Là je commence par celle que j'appelle Sylvie Kabea Oetu, maman sociale, moi Simoko, bien Makasi. Et aussi je vois Elui Jengombo, le manager international à Lyon. Mes sincères condoléances à toi. Je vois encore Zizingombo Kanakatia Lyon, général-major. Et sans oublier commandant Bouchiri Balobi, ex-commandant ya Souciat Bongolo, Yenda Kanga Kima Solo, Motema ya Mama Monique, moi na ya fait président Mbati. Et sans oublier encore le président Edo Mandaka Balobi, Mutuel Bondeko na Suisse na Lausanne, Bangonde Makambu quoi. Et les secrétaires Maté Takanda, Mutuel Bondeko, toujours de l'avant, Kouloutou Magela, la diaspora, marche, Vieka Andeto Sola, Kima Solo Angoyo, Sylvie Kabea. Magela, Kouloutou Magela, yo vraiment, yo, on a vraiment, zélo les 14 soutien, nous vraiment, ils ont petit bango, biga, on a pour ça, merci. En tout cas, on a l'obéla surtout pendant le soutien, pendant les 4, on a bien appelé ça qui n'a la clé déjà, vraiment, la 5, vraiment soutien, binon. Bande qu'on a besoin de partout boza boya vraiment ko participer vraiment la soirée na biso gala ya 14 juillet moi muke boza nango ya koya ko tika bolie bomeli et ko sunga biso kolie za ofele ko melaka kana doit d'entrer 15 € et ko sunga ke to bando futa ba madame po bazala ka mukolonyo so ko sunga bana na biso parce que so ba madame ba futa mate ba roya suste bano ba roya ba kuti mutute ti ba lembi bazongi na ndako vomela kangala na sala te ke na tiki bana bato pe bango espoir ba ke na ko banga penzambi voilà sikoyo koya na bino ndeko sala ke mbongo na so pe na zui na yepe na sungi pe ba madame pe bazala pe bana pe bazala na difficulté te voilà mais moyeni ba billet te kama moyeni ba billet zo te kama déjà na minute pa na sima ndengo pur petit na le ligne ndenge na za boto so solane kalaté so ikuté zaki avant na ngaki na passer kuta ligne za ina posa solane junior alobi en tout cas ya ça msane bien continuer bongo vraiment
Patricia Makoso et pas ma reine en tout cas nana ba marraine ebele soki na bina bando tanga ba nyonso bato nyonso ça bien te souci na makasi ça que bande ko na nyonso toza na bango poto ba ko soutenir association en tout cas association nouvelle ère etika ngate ba pesa nga ba dona bango na ya ko pesa pona bane komaki vraiment vient ngai en tout cas Claude Kalala na moi sinae Solange Kalala Leontine Toko ya vraiment merci ebele Didier Kassongo place aux atoza yo faut ton amour ah mon cœur mon homme. Merci beaucoup à celui que j'appelle l'homme de cœur, Motema ya Mama Sylvie Kabea, Dierka, c'est Papa Didier Kassongo. Et aussi, je vois Kouloutou Magela, merci beaucoup à Drisha Motomètre, Bebazi Bebaya Adrien, Bamakambo soutenir en haut, sans oublier l'homme dédié Guimata, les révélateurs, les Siloé, et aussi à mon boss, Maître John de Switzerland, Motema, Son Altesse Royale, Mama Micha Micha. Merci beaucoup à la personne qui était derrière la caméra, Doudou Ninginina, les robots de la presse congolaise. Là, je vois président Hilo, les grands déclarants. Et je vois encore Henri Kambo Mabiga Patois, boss Yvon, les grands déclarants. Et président Savent, les grands déclarants. Maître Marcelin Madoulou Babi Baonde Basimbi, déclaration quoi. Et sans oublier à tous mes confrères, là, je vois Rabi Mavinga, avis du public. Clin d'œil à vous. Yves Pane Congo promo toujours de l'avant. Et aussi température avec René Abiri. Balobi équipe nationale, big up à tout le monde. Restez branchés, abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos. À la prochaine. Ciao.